Le moni fali poupa. Aloba et loro moro boye awa très capital alobi avant ba beta na poto il faut ba lukaye. Est-ce que langage on est acquis spirituel ko beta ya Fabrigaz ezali recommandation mystère nde esengi akende ko beta recommandation mystère mais nazo promettre eux ezali na musicien moko azo charge ya musique ya Congo d'ici là akobimisa bokoyoka batu na mokili ekondima. Conflit à Ndekobina Filena Fabrigaz, est-ce que c'est spirituel? Oui. Prouvez-le. Et comme spirituel, Sukaka Wawana. Kofina Fali. Oui, et ça spirituel. Mentalité Misunga, Oyo ya Grace Mandela, la pétrolière, Oyo Bake, et y a une idéologie à Sikadok. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique Misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite Misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole Misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique Misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia Misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York Misunga ta santé c'est gagné. Alors la clinique Misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate mais tigana yebiso ba pasteur baté ya rabino bayaka na bango aye kozoro aza nango posa na église po azwa bandimi on appelle Denis Lessi déjà po bazwa bandimi bango nyonso ene l'église na soko omona su batu parce que contrat ce que sili et sili mystique eza bongo mais je te dis ce qui est vrai. Succès, muto azana posa abeta ayokana ezaka na contrat et puis contrat ba respectaka ngo soko respecter yango te okosila ndenge misusu basili banaki bana poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flot Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye ezali kambote kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali posoki mai kake kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakotaka te Flot Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flot Hotel, Joli Kabelo CPI. Nyonso. Pepele neti kaka na film. Ndeko Fabrigaz maestro nenga ko senga fali pardon, succès et nyonso ekenda. C'est spirituel aussi. Non. Wana esala makate mutu azata ko ikozwa mutu succès. Parce que ton yo lobby que monta 7 ans obima mais fallait déjà 32 ans de succès dans le monde spirituel lobby que yo mon aroé sapso marabostral est-ce que c'est vrai fallait azana succès moi à longue durée succès à 32 ans oui la mystique est à la raté
Marcel Makungi, au Monique Piana. Aïe, On va te là qui est en mode donc Malamboué qui est bien. Ah bon? J'ai donné mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Aïe! Bonne année 2022! Événement! Fête ya bonne année oyo! Ekoleka kitoko awa chez Djonga 2. Ba organiser mo bange na événement. Na cadre ya ko fêter nouvel an. To bonne année samedi le 1er janvier 2022. Eko yinda mabe awa na mo bange na événement. Fara! Tuna ngai nini? Boko zwa fara ya solo. Wenge pusana to vanda. Na quartier latin. Fara awa. Nani aleki? Nani abetaka makasi? Nani abini sarabato? Talatina bazali ko bengisa bino mokolo ya samedi 1er janvier 2022 awa chez Djonga 2 nganda ntaba oza kolia oza kobina oza kosepela na miziki ya kitoko pe événement oyo okovivre ezala nanu te na 20 € ya pamba okoti pe ovivre événement osepeli bonne année na yo joli kitoko a moins te à partir ya 20h ti nde concert wana kosila chez Djonga 2 suka na événement samedi le 1er janvier 2022 kozanga te kolinga te babetelo lisolo awa na nganda ntaba chez Djonga 2 oyo ezwami na 12 rue puis Dixme 94 310 Orly awa na kati ya Paris boya ko vivre événement fara wenge pusana to vanda contre quartier latin nanya ko gagner nanya ko binisa batu bonne année. Merci beaucoup ma fidèle internaute Nabiso, vraiment naza mis au monde Nabino Lissoussou parce que to ben arabino ba famille Nabiso ba fidèle internaute. Un grand merci Nabino. Merci à Dominique Moulumba qui est là derrière la réalisation, pourquoi pas la régie finale. Il y a Whisky Wishi, un grand merci aussi à celui qu'on appelle Angèle Moussoïle et pourquoi pas aussi à Jonathan Ngondo Oazola Nabiso depuis Canada. Un grand merci aussi à Karine Zolo, le moté ma liberté, Closet, Balobi, couple idéal, Peggy Titan, Alobarake, Sambango, Mawa plein. Un grand merci, Nabatunyon, Sobolingarabiso, Kadete Kassala, JP Batiki, Peggy Titan par rapport à l'information. Parce que tout le barana, tout zarawana pour communiquer pour informer Bino. Yango Tolingarato, Kotarana Mozino, ba émission Moroz à la vraiment sensible, tant que Mouta Koti Boya, Alobité. Peggy Titan da face, il y a responsable, da face, il y a père de famille, da face, il y a Moutoumoro Boye. Parce que Awa Bobi que Peggy Titan le parallèle, on a Kundolar. N'a mingi la vérité parce que la vie sans vérité est la vie morose nulle. Donc je serai avec Père Zola, ou l'autre Solanaye, à un maître spirituel. Mais qui maître spirituel, le Père Zola, na mon un peu différent, na batabalo beka, au bayaka koko sabiso parce que bazanga ba argument. Nabi Kebolo Bapegi Titan comment yozo kumisa boete biso do kumisa raté même soki likambo eza ya lokuta ata perzo la tofandi na awa je pense que na ko contredire. Merci Nabino ba fidèle internet oboza attentif yo la Nabiso. Je suis avec perzo la nakati ya plateau Nabiso. Déjà pour vous annoncer Fabregas Maestro déjà ces jours déjà na Lyon au concert ezalelo na pesi un grand merci na bandeko nyonso o ba ko la Nabiso partout. Bon voyage na ndeko na ngai Gina PMF. Bon voyage na Patrick Bekam, bon voyage na Lekechoupa parce que moko abiso, bon voyage na Mathieu Bonche ainsi que na Bibi Kapinga biso na Banji na bandeko musu to traîner Kinshasa pour na to kengi la Kinshasa et tant que tous ba youtubeurs parce qu'on est là pour communiquer informer. Je suis avec Père Zola. Batunyo sobola ndabiso partout. Boyebake lelo to de la vérité. To koyeba parce que elamba oyo toyo kaka bino pe boyo kaka o basango
basukolaka bato bamusicien mosusu bakoma okendaka badiske na bango mpa basango loto tozwi occasion okutana père Zola tokotuna ye vraiment motuna nassure que toza une église au milieu de village bino moko boyebi peki titan le parallèle France 24 nazara muta te soko esengi motuna nakotuna. Bonjour père Zola. Bonjour ndeko journaliste. Bonne santé. Santé ezali malamu na yo pe. Bazola na père Zola en direct na filmu je sais pas ce qui d'abord au décrire biso qui est père Zola au lelo ba monio na internet c'est la toute première fois na filmu parce que ngala lobarango ngala kotaka partout nazalaka partout au état information vraiment na kendara na yaka mingi kozwa yango ba benga nga France 24 père Zola yebisa biso qui est père Zola. Oui, tango zali ko benga ngai père Zola. Bien sûr, na banda kunyo soto za na ba père parce que ba papa na ndako baza ba père responsable de la famille o azali na mwasi na bana mais tangu na lati boye c'est que qui père auto za kolobela ezali société o ya ndako bien sûr nga pe naza responsable père Zola azali lokola ba papa nyonso o bazala na ndako mais différence ezali ya ki papa ya lelo o na leke na YouTube parce que ndenge na lati boye c'est que nazali kolobela makambo ya spiritualité parce que la spiritualité est vaste mais eza na batu nango bazali kozwa ngo na lolenge na ba branche o basala tango zali ko benga ngai père Zola ezali po na branche o na sali chamanisme pouvoir réel ezali certes oyo siège nango ezali na Serbie du Nord na yekolango to na s'apprendre nango lolenge nini ngai nazali mutabota na Kisasa. Papa na maman tango bakufi na bani 96 nde bakoki ezalaki lisusu te ya kocontinue classe. Voilà comment on peut se témoignage père Zola. Comment on peut se non nazali kosala oui ezali témoignage te ezali parcours ya vie pona koma lelo lolenge nazali. Tango na ke matadi noko na ngai kozwanga na Kisasa po makoki ezalaki lisusu te ya kelasi. Nde alobi toke nga moko nazwa en charge otangela kuna tango na silisi école primaire na ngai noko atali ndenge na kolelaki abi non moi na ngai nalingi un jour ozala sango abe parce que na kolaki trop doux na zape na mou noko pe na yebisi problème ezate ndi azui atindinga na ki PC au quotidien kati nde tozokende luozi babengi yango kibula ezali petit séminaire esika oyo eformaka batu un jour ce que silisi au grand séminaire ta on a silisi petit séminaire nde basalinga transfert na grand séminaire na Maïdi qui sentu au quotidien kati batu bayebi ta on a comment na grand séminaire na sala 4 mois ya pamba na 4 grand séminaire nakutana na monsieur Albert Davici azaki mundele paix à son âme c'est mon père spirituel azaki italien non il azalaki italien tangu tozokotaka cours tozotangaka azaki kopesa biso cours oyo babengi ya théologie ya bande kopesa biso yango tangu apesaka atalaka nga aye koyebisanga non père Zola na moni yo okoki ko continuer awa te parce que libota na bino eza lokola voyance libota na bino eza moke na sepeli un jour ozala na connaissance oyo naza nango natikelo comme richesse ekosunga yo na bajours à venir nayebisi ye naboyi parce que naboyaki ainsistaki a plusieurs fois nde aye koconvaincre nga naye kondima makambo aye bandaki koloba abengisanga ba 23h libanda batu nyonso balali apesinga premier livre ya initiation chamanisme pouvoir réel tanga pesinga yango na bandi ko concentrer yango na bandi ko concentrer entre temps na kotaka pe cours est-ce que pesa ki o balobaka abana ko la kisayo yango anandolinga okoma nani parce que ozaki déjà na grand séminaire il y a longolio na grand séminaire a commission ce qu'on apprendre et le ko banda ko apprendre azaki na besoin comme nani
bon azalaki na besoin na koma lolenge naza lelo parce que lolenge naza lelo na dimension o naza nango eza très élevé na connaissance parce que nazo sunga batu ebele batu pe bazo sunga ngai parce que to sunga na kelobi te ke soki na guérir malade to na pesi mutu o azali nango posa kaka nga na sunge non ye pe azana ba d'une manière o basungela kabiso o to benga ka récompense tango apesi nga première livre ya initiation chamanisme na bandi ko concentrer yango na bandi ko concentrer yango tango na silisi ndi aye ko yebisanga to comme une étape ya premier livre ya pratique magique chamanisme tanga lingo pesa ngango a interdit ngana ko kozala susu na grand séminaire te parce que ezali ko interdire na ba pratique ona ko sala pona baninga ndi aye ko yebisanga sengeli ozonga na matadi bisiko ozala kana tuni papa na mama o batinda nga niti noko na bokilo bakoma ki ba parents nanga est-ce que bakoloba nini na bandeko na te o tozali ko sala eza spiritualité yo moko koyeba bakoyeba eloko te et puis ekoleka lolenge ya malamu. Pour être en bref, chamanisme, ça dit tout simplement, c'est la communication au monde de la mort et le monde des vivants. Donc, mutu o azana capacité ko solana batu bakufa parce que mutu soki akufi akomaka esprit. Nyo soane za la réserver na kata astral, batu bazana connaissance, bazali koyeba nini nazali koloba. Les gros problèmes o ememi ngai a mingi na yaki poete na talisa batu tozali na banzela mibale o batu basengeli kolanda parce que na kati ya temple chamanisme ezali kotalisa biso na vie humaine nyonso batu o baza na se ya mokili tozali kaka na ba énergie mibale ezali kodirige monde la force de l'énergie positive et la force de l'énergie négative. Na kati ya négativité ezali kolakisa biso ezali koloba mutu nyonso na kati ya monde o tozali ko vivre posa nyonso azali nango la force d'énergie négative atoza na makoki te be esprit baza na facilité ya kopesa yo parce que tokosela yango na loi de moindre effort donc na force ya esprit nde tokopesela yo yango nde esprit pe soki aye kosenga o aza nango posa vous serez aussi obligé ya kopesa ye o ya sengi soki toke na force de l'énergie positive kuna ezali kotalisa biso nyonso na spiritualité o na salaka eza na facilité mutu akoki kosomba yango ya zwi yango pe sans condition sauf que eza kaka na eloko tobengi offrande divine. Offrande divine, prenez exemple lelo mutu azokoloka peut-être bozui ce qui a coûté neti na perzola na pesi bozui na force de l'énergie positive directement esengeli ayeba na bozui o azali kozwa na moi esengeli alongolaka 10% akende kosala offrande divine. Offrande divine eza nini? Ezali kosunga batu o baza na pasi batu o baza na ba difficulté et kosunga o makasi na o tosali pour que conséquences to inconvénients to risque ezalate un jour. C'est ça yango na kopesa conseil na bandeko o bakolanda ngai baye banzela nini bakoy kolanda parce que lelo beaucoup de gens bazali ko kufela matériel bazali ko kufela bozui bazali ko kufela ba richesse bazali ko kena banzela mabe o ezali ko pesa ezali ko senga ba conditions o eza très dangereux au monde bénéficier nango pété o tiki mokili to et pesio pe conditions ko sunga libota te o bimindo kito et pesio conditions bimaka na mininga na yo bozana sexe moko to liaka salité nyonso ezali na tina te message nanga clé ezali tout c'est la mingi la force de l'énergie positive parce que kuna nyonso ozali nango posa ezali ko dépendre kaka na monde astral parce que na kati ya monde ne tozali ko vivre boye esengeli oyeba yo nanga na bandeko nyonso tozana mokili nous sommes enregistrés na monde astral. Monde astral ezali nini? Ezali espace ya likolo na ya mabele mutu soki akufi na koyebiso eloko moko ezali capital nzoto ya mutu ndenge toza boye toza na biloko misato tozali na corps toza na âme et puis toza na esprit. Corps ezali enveloppe o toza nango nzoto ndenge toza boye lelo soko kufi oyebi ke komaka poussière mais esprit différence muke ezalaka na bato bayebaka mpenza mingi te esprit ezalaka jugement ya nature parce que ça existe donc loi de la nature ezali kolobake esprit ekendaka kozala na place o esengeli ezala po ezela mokolo nango ya jugement tandis que âme
âme ezalaka na force soki mutu akufi na procédure to na temps oyo te esengelaki ya kufa nde toyokaka o mutu wana bayongolaki azomona na o mutu wana boye baliaki balekisaki azomona donc azosala réclamation ya âme na ye parce que esika âme faut ekende kopema na astral et comme esprit po edirige bato oyo bazali na baconnaissance nde eza na kimia te bandi kosala réclamation na ye parce que aza na esika oyo te esengeli azala. Deuxième likambo au plus important na yelaki ngai alors otikelo no yo éclaircir parce que mamutu no nga pesa na memi na yeli susu na visibilité parce que bato belé bayebinga na zana matadi na nini po mona ba maître spirituel ba lekana peut-être ya monter ça oui naza sous na matadité nazo koma siège zo koma na mbanza mungu parce que eza na bande ya bato oyo tozo former tozo pesa initiation o bazakuna bazo bénéficier na oyo ngai pe nazali na yango eloko ya mutu ye ezali o na ngina loba poete na koma lelo na niveau ya ko enseigner bato ezali dossier oyo wuti koya na kati ya tambour magique. Tambour magique ezali dernière eloko monsieur Albert Davichi atikelaka ngai tant avant azonga o azalaka sango voilà parce que tango apesinga premier livre ya pratique magique ya temple chamanisme tango nazongaki na matadi nde abane kosala disparition na kisantu azo apparaître na kati ya chambre na ngai pour na kopesa nga initiation comme formation oyo nazalaki na yango posa tango nasali na yeko sala sous 4 mois nde akoyebisa nga na kozala lisusu te nazozonga bisika na uta richesse to connaissance ya suka na yeko pesa yo yango atikelaka ngeloko tobengi tambour magique. Tambour magique eza nini? Ezali lokola sani lokola bexo ba problème nyonso oyo tozali kovivre na mokili sil kozala na kati kozwa kozanga difficulté protection succès nyonso oyo ezali kodépendre bolingo nyonso ezali na kati mais sauf que ayebisaki nge sengeli okende nango malembe page par page ntango nazali kolobela 503 pages ya kati ya tambour magique c'est à peine na komi na 501 nde pesi ngai ningisa ya kolata boye parce que na komi na moment ya ko former bato na kati ya initiation ya chamanisme pouvoir réel et vrai magie pona ko s'adhérer na biso ezali vraiment moins difficile mais ezali facile na bato o bazali na bas âge parce que tozali ko zoba na o bazali na bas âge de 12 ans jusqu'à okoki pe kozala na 30 ans mais ezali ko senga avant s'adhérer na biso ozwa initiation na mutu oyo nano ayebi rapport sexuel te ezala mwasi to ezala mobali soko passa déjà na rapport sexuel initiation et kofanda te na kati na yo parce que ici okomi na dimension na niveau mususu tozali kozwa ba oyo nano a passé na rapport sexuel te mais li koloba te que ceux qui ont déjà na rapport sexuel ndi okoki kozwa même pas connaissance non bato wana bazwaka formation accélérée yo moko na ndaku ndenge nini okoki kosala pour gagner vie yo moko na ndaku ndenge nini okoki kosala pour commerce na évoluer yo moko na ndaku ndenge nini okoki ko attirer amour ozo sepela nango relation amoureuse oza nango posa yo moko na ndaku ndenge nini okoki ko benda succès na yo na makambo to na ba activité nyonso osalaka eza na livre mo to salaka na tiki yango kuna parce que la nyana l'aksabino to bengango les psaumes. Les psaumes ezali livre au soko ke na christianisme bango pe batangaka yango sauf que ezali même livre les psaumes mais même prière ezali na kati sauf que ezali na ba pratique différent oyo to salelaka kuna na kati parce que na kati ya christianisme muto akoki kozwa na yango azotanga na comme cahier comme azo fêter na livre n'importe quel livre mais na biso na temple chamanisme ezala ba procédure na ba méthode na ba pratique prenez exemple na pesa pe batu défi nazo pesa bango place nyonso batu bazali excusez place nyonso batu bazali to ayebi azana ba malade azana cas spirituel nazo tia bango na non oyeko sunga bato bakosunga premier aide nazo sala bango yango yo na ko pesa passage oyo psaume 70 même na Bible oyo botangaka na ndako même na Nouveau Testament oyo boutilisaka na kati ya christianisme zwa psaume 70 tangango na premier chapitre tina suka mais relire yango pendant 11 fois
Otangi, osilisi, otangi, osilisi, otangi pendant 11 fois. Mais avant otanga ngo esengeli osokola nano. Parce que maïza ko purifier nzoto ya mutu. Non seulement spirituellement, même physiquement. Parce que même nga ezana ba séance musuna ko ça na zupe mai na lobby on a koloba na tie force ya lumière ya positivité na guérir yango maladie na pese lango mutu chance na pese lango mutu succès na pese lango mutu libala na pese lango mutu richesse pona nini parce que na force ya énergie on a kolo salela yango ndeko transformer na puissance o ekopesa mutu azali nango besoin zwa psaume 70 avant otanga yango osokoli nana et ça la makana butu ozu yango otanga yango de début à la fin pendant 11 fois otangi aussi au relire pendant 11 fois et sengelo za na kopo ya mai to ozala na bido ya mai oyo koki komela soko ozu yango place nyonso ozali ezala ozali kobela paralysé tension maladie nyonso je dis bien soki eza na cas oyo na lobi spirituel tanga yango relire yango pendant 11 fois faut être vraiment beaucoup concentré tango ozali kotanga yango aussi so lobi posa na yo oyo ozali nango devant Dieu parce que tango azolobela Dieu nazolobela la psaume 70 tango azolobela Dieu je parle maintenant la force de l'énergie positive place ozali soko ozwi solution te na kotika numéro na kopesa numéro benga lobaki père zola o lobaki okosi na lobi bien ba cas spirituel mutu o ayebi ki azali na mbasu ezali ko déranger eza soki eza na cas spirituel parce que eza na ba mbasu mususu ezali maladie peut-être microbi et tondi et qui place à se dégager ko beto na lokolo na loboko partout parce que l'infection et ça li ensemble et qui sika ko dégager mais ce qui est na cas spirituel je vous dis ce qui est vrai bisika nyoso zali okobika ce que bikité mon numéro c'est plus 243 89 24 155 91 plus 243 89 24 155 91 benga pezola o loba ki na sali nga na na cas spirituel na bikité ce que bikité je vous dis ce qui est vrai na fonatique nzambala o na lati parce que na ko ko loba mensongerie te na ko sala ba film ba aventure te liboso ya batu nyonso parce que na yebi batu nyonso nde ba kotala ngai bandeko na ngai tozana mokili o ezali tozali ba passager to yeba nzela nini o tokoki kolanda ne faut pas aller na babiloko o nazali komona ba charlatan bazali koleka bescro azoleka na plateau azali koloba ki azali maître spirituel dans ça la démonstration et pas perso les athées et pas dans démonstration des athées au portefeuille magique au bimisambongo et tout parce que non on a comme na mituna na ngati na zoti ko ka éclaircir ba mituna na ko répondre na mutuna oyo mystique et zoli kolobla biso na temple chamanisme la mystère c'est une religion cachée nyonso o esalamaka na l'ombre parce que okoza na problème oye nango peut-être oza problème à moi aussi nako sunga ote na miso bato parce que to c'est la spiritualité nous allons faire to ça la bato diriger un esprit o ko sunga pour na ko attirer aux nango pour ça d'ailleurs quand on dit esprit à mon anakate ce sont des démonstrations au bazar ko sala pour na ko flatter pour na ko attirer bato ezali babiloko o na kati ya temple chamanisme ndenge na yebisa ki otanga pesinga premier livre ya pratique magique ndekune ezalaki na ko ekozwa cantine na balusi na chebo na bimisi pigeon ezali biloko ya ba amateur bato o bazali ko yekola mystique mais beaucoup de gens bazali ko sala yango bazali ko sala ngo na magui na mensonge na lokuta botala kati tango ozali ko tala faut comprendre o mutu azali ko sala azali ko sala eloko moko pour étirer les gens mais tandis que ye moko tango azoloba beaucoup de gens na mona ye moko azana ba problème spirituel o ezali ko diriger batika kokosa bato na YouTube bakosa tika kokuta kokosa bato na ba réseaux sociaux parce que
eza na daji moko elobama na mokili tout se paie ici-bas nini efutamaka awa na se mabe oyo tosalaka parce que mabe nyonso ozoya kosikoke bato na yo cibi oyibi osali oyo oza nango posa mais yebaki ozali konouye karma na parce que les lois de karma existent karma ezali mabe nyonso osalaka c'est englobé ebombami ezali kozela ofuta yango soki eleki makasi ebomi oyebaki se transformaka na eloko oyo tobengi lien familiar lien familiar otiki famille na ba difficulté et comme il faut qu'on luka mutu oyo azana connaissance pour na ko délivrer libota parce que lien familial et sengaka faut ko leka na lavage spirituel familial na l'église ba benga ngo délivrance familiale mais chez nous on appelle ça lavage spirituel familial pour na ko sunga libota ezonga na ba force na bango normal ba vivre oyo ba koki ko vivre parce que tango lien familial et salamaka e bindaka makambo ebele ba blocage batu babalaka te batu babotaka te batu babongaka te batu basalaka batu donc vi mobimba parce que ezala bavi mosusu omona awa penda banda babotama baza kaka na pasi soki libota bongo ezali mon numéro na pesi bakobenga tokosala eloko tobengi verification divine ezali lokola mutu azali maladi akeko se examiner na hôpital na kati ya verification divine ezali na exercice mo tosalaka tobengaka déplacement d'esprit tozali kobenga ngo voyage astral donc fona sala voyage astral kunande na okende koyebela na okende kotunela qu'est-ce qui se passe na kati ya libota ya monsieur intel pourquoi baza boy parce que nyonso s'enregistre kana monde astral mutu soki akufi asali mabe atakei amnetika na monde astral ezali ko zongisa mabe nyonso salaki na bato oyo atiki na sima galère ezali koya ba difficulté ba problème ebele mon numéro est là bobanga te bien sûr bato ebele bakomi koleka nazali komona moto azali kolobela aza magicien aza nganga aza traitant moto ya bukoko aza non bato nyonso oyo bazali koleka soki aza mutu penda ya makambo oyo azali koloba c'est kaza kaka un homme spirituel nganga sorcier magicien sorcier je dis bien oyo aliaka bato azosalela la spiritualité parce que tant salaka voyage astral à se déplacer dans l'esprit à quelque sala mabe quelque part et ça voyage astral et ça déplacement ya âme ya esprit de quelque sala o azali nango posa même pasteur oyo un bon pasteur faut azala pasteur o alekaka na déplacement d'esprit qui sala na astral pour na ko vérifier o azali nango posa parce que via mutu pour na ko sungaye to pour na ko salisa ezo dépendre kana monde astral nyonso ezali kuna kozwa ko bonga ko bota ko bala ezalaka na kati ya monde astral sauf que mutu aza initié il ne savait même pas ni na ko sala qu'est-ce qui eloko ni ezali ko yana bo moinae pour atika la boye ezala batu musu azali ko sala za même na poto ezala tonton moko asali on le ba kombote parce que ça secret aux États-Unis asali plus ou moins 36 ans asali musala ya makasi ya mbongo melelo a se retrouver zéro parce que mbongo nyoso bande ko zonzeli zo kende azo ebate ndingo yokaka batobola maboko basala ça résiste pour la nini résistera parce que vous allez ko futa loi de karma o ba koko na bino batika ko sala to papa to mama bino vous allez ko subir na mutu o azana kawana c'est très simple surtout ba kamingi ya eloko to bengi mukanda parce que ba te belé bazana po berozola na bike to kende na biso to kende na ngina bana maona mituna tango zolo bake batu yo kosunga bango pona nini te binope ba père spirituel botinda rapé ba pe bandi melanzambe peut-être pas nzambe pe lobi connaît tout monde ba église tondi na kisasa aw est-ce que relation na bino na ba pasteur ezana onde na yebisi oboye pasteur o akoyi ko bikisa mutu spirituel malade spirituel to cas spirituel pasteur oyo azana crainte de Dieu parce que l'église ya lelo eloko zali ko boma Christ Emmanuel Dodi to mona ba obikisa batu na les affranchis abikisa vraiment batu totalement ce sont des magouilles ce sont des magouilles ngai eza témoignage te eza témoignage nazo pesela mutu na basali na nzambe ya solo bazali a besoin basali na nzambe bazali
nakala ezalaki nini avant que koma mosai na nzambe nzambe fa pona yo nzambe fa sa l'interpellation na ye avocation c'est olobi de loko moko ya bien olobi ke basali na nzambe oya sérieux na Congo baza souté 600% baroza atade batikali ce sont des magouilles ce sont des faxeurs ce sont bateau baza mingi beaucoup plus na matériel azoya en église pour na kombrier bateau eloko ni ebebisi l'église za théologie mutu oyo azali ko kende kotanga pour arbima pasteur est-ce que na kala babande kotanga ngo non to mona ki mbango abimi mbamoko nzamba kitisi puissance na ye abandi ko sale il guérit des malades azobikisa batu azopesa batu solution na ba problème nyonso bazali na ngo atikipe vous voyez mais ya lelo pourquoi comme il faut ko kende kotanga c'est par là bazali ko kezo ba formation et escroquerie ko skoksa batu bayakati na matadi nazopesa o témoignage eza na mama moko kombo na ye Niclette bazé belé afandi na Gilles na wenze ya sisi mama wana babenganga te ndenge na yaka kosalisa batu na tomba na njil ba quelque part wana na kekuta ye azalaki vraiment souffrant azali ko bela makolomi balé vimbié tangu nazali koleka ezali na frère moto yebani nde abazali ko betelanga lisolo mama moko azali en tout cas zo souffri tala na bia ya solo nde na kotaki to kota totala etant na koti na talie na sentir ki azali ko futa mabe oyo asalaki ye moko asali c'est pour cela nzambe a punir ye nzambe a punir ye parce que o azalaki ko sala ezali ba kabale ezali ba magou ezali ni nezalaki ko leka ba prophète oyo ya minene ya ville ya Matadi ya ville que ça plutôt bayaka ko coopérer na ye lukela biso batu toza na séminaire baya ba ko sala mikamwisi neti bayina maladi babikisa bango et puis bazali ko futa bango ba 50 ba 30 dollars ba 20 ye azalaki lokola maîtresse na bango ye akendaka ko luka sangisi ba pesi mbongo pona ko kabola na pesi yo raison zelana si telanga na mpena ina lobana mutuna moko to mona kana limiter ba église ese belé est-ce que toko satana mutu moko te ateka bosolo azali na limité na ba église nyonso za na limité majoritairement na lobby kombo mutu te parce que ezalaka secret bazali batu o bazali ko sala loko to bengi puissance de la force de l'énergie négative parce que na kati ya négativité beaucoup de pasteurs bayaka aye ko senga délivrance spirituelle na église même ba musicien pe. Oui, j'ai beaucoup de musiciens au Nasungi. Oh, bazali ebele parce que ba musiciens yo sungi ka père zola nengo zola tabwe ndenge ba catholique ba oyo ka kanda ba monena bilamba oyo o lati mama Maria ba mère na biso bele ba catholique bazawana ne ba mona yo lobike na ba musiciens même chrétiens. Oui. Pour na rolata chapelet o lobika te catholique. Au monde rabaté partout même au lati surtout ça transmission il y a force il y a lumière il y a divinité il y a posa oza et nango que se transformer ne loko to bengi est vrai et comme la puissance na yo onyo so senga PPC na mystique eza bon nango lobi ba musicien oui nango lobi ba musicien est-ce que ça un musicien nini o lelo ba ko fanda bo témoigner pe père zola salela nga marambo marcha bazé belé basé belé na lobare loko te mais les no soulever moi ka ezala musicien moko autoro beta makasi awa autoro beta makasi autoro beta na yebi s'il te plaît la mystère c'est région cachée na bi kombo mututé ce qui faisait en l'ombre tikala na molele chez biso pas na biso autoro beta makasi mikolo siko na minute azana si akobeta souste parce que à respecter te contrat ya makambu oyo abandai ko sela parce que c'est du mystique vous savez mutakoki ko gaspiller énergie ya force après ça yo chance au sala succès na mboko c'est pas une chose facile Arnaud Nguma oyoka kombone Arnaud Nguma na yoka kae vous travaillez ensemble et un musicien vous beta lisolo ke bosimba nga za père Zola batu nyonso ozali ko mona lelo ebele bazali ko régner bayaka na bango misusu bayaka ayeko somba démonstration aleki na plateau abazoya ko sala baje na bango wana za spiritualité te mystique on sala kana kati ba musicien parce que mitune zaka kana kati ya musique wa continue ba musicien bazali ebele moko uti ko beta mais na promettre ko beta souste parce que
tozwi force wana ebetisaki ye tozali kopesa yango na motu kala mingi te bokomona makambo na mokili oyo to na Congo oyo moto akorenverse alingi ozwa charge ya musique isusu pour le moment da bientôt okomona mais eza secret parce que na kati ya mystique ezalaka secret nakoki koloba te kingandi nakoki koloba boye te parce que c'est très défendu c'est très défendu surtout tant tozali kosala yango na force de l'énergie positive et kosenga biso bofrande asala pe récompense. Prenez exemple momoko ute koloba awa porte-monnaie bazo kosa porte-monnaie magie. Oui, la porte-monnaie. Na dossier ba musicien parce que tozaka wana mama porte-monnaie si to lekana ki yango perso là yo opesa ki déjà eloko yo kosunga bato. Mais est-ce qu'on est tous na kati ba musicien na ngi pima to kenena na mozindo. Makamba ba musicien c'est bien. Si quand est-ce qu'on a tout le monde pasteur c'est bien na ebiso ke ba pasteur déjà so ebisi biso ke pasteur kakaza moko na limité so baza belé ba moko be mibale nga na ebi bango wana to longo siko to na kati ba musicien to moni fali poupa aloba eloko moko boye awa tri capital bi avant ba beta na poto il faut ba lukaye. Est-ce que langage on est spirituel? Arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboukou l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio le patron de business class l'autre municipal Fabregas Maestro anyati na poto toloba ba solo la ki na fali parce que au mona ki we rançon na kenda ki azuba visa te Léon a minute yo Fabregas. Est-ce que Fabregas a saliné pour un visa parce que Kofi Alobaki et fallait Alobaki balukaye. Ayebi code ya déverrouillage on a pour na mutabeta na poto. Tu peux dire quoi? C'est du mensonge. Fallait azali musicien. Fallait aza maître spiritualité. Aza pe na dimension qui a koloba o alobaki. Donc alobaki on simplement peut-être ezaki toloba ezak côté spirituel tezaka normal peut-être côté administration. Oui. Peut-être, mais tika na ebisayo kobeta ya Fabregas ezali recommandation mystère nde esengi akende ya kobeta recommandation mystère na sukelika wana parce que la mystère c'est une religion cachée mutuna mutu azana ba secret na ye mutuna mutu azana ba proposition na mutu azalaka na oyo asalaka parce que na kati ya mystique ezalaka ba principe tango ba pesio faut ko yeba ko respecter ko simba ba principe ya mystère pour que ozala toujours na top to na niveau ozali na lingi mingi to sauter wana parce que ezalaka mingi secret mais nazo promettre eux ezana musicien moko azo charge ya musique ya Congo d'ici là akobimisa bokoyoka batu na mokili ekondima o père Zola zali koloba seka lobaki oyo to alobaki boye nazali ko bazete mais na ngina intervenir na sujet moko yo lobi to lobaki te eloko ndeti to bengi porte-monnaie tozana ba porte-monnaie mibale tozana porte-monnaie magique na porte-monnaie du bonheur biloko wana mibale mutapesa kango ezaka esprit ngai nakokoka kopesa oya ngote na zomba mona peso non je vais faire la réclamation mystère na sali réclamation na identité na yo
que non mutu obligatoire faut pesa, et parce que mbongo yaka na ba porte-monnaie ngate na bandoko ko tikanga eza contact qui a esprit to ko chana kati o to ko senga aide na kati monde astral to ko chaya connexion na porte-monnaie pour être aya ko tikela o yango. Tout na porte-monnaie magique na porte-monnaie du bonheur. Porte-monnaie magique et lobby porte-monnaie ozo produit mbongo mikolo nyonso. Donc chaque jour ozo mbongo na porte-monnaie wana. Porte-monnaie wana bandaka na $100 et soukaka na $2500. Lelo soki mutu ayebi sur porte-monnaie ane komaka na $5000, c'est du mensonge. Porte-monnaie du bonheur c'est quoi? Ezali porte-monnaie ozo produire mbongo par semaine. Kune bandi na $2500 et soukaka na $25000. Soki leki $25000 yeba ke na yebisio ba kosio ke no muta yebisio na kopeso porte-monnaie bando bimsio $50000 par semaine, c'est du mensonge. OK. Dans le bel conflit, dans il y a deux conflits, il y a artistes et musiciens. Conflit a ndeko bina filé na Fabregas. Est-ce que c'est spirituel? Il y a Kofi. Conflit, il y a Kofi na Fali. Nalinga d'abord au banana d'abord na Fabregas nande on a biso bina filé au bazaki place moko lelo ba ko ba ennemi géré na yebité na miso yo mo na spiritualité banana na bande ko na mibali tant déjà lobby déjà Fabregas que Fabregas eza recommandation soki nini on tu ko loba mi ya mystère siko conflit na bango nande ko bina filé. Est-ce que c'est spirituel? Oui. Prouvez-le. Et comme spirituel sukaka wana Kofi na Fali. Oui, ils sont spirituels. Bazani loko o bazai ko wela to suka wana eza ba secret na bango parce que na mystique eza na ba principe faut ko simba yango moni eza lokola na porte-monnaie peut-être exemple mutazu porte-monnaie du bonheur ya $25000 na sali recommandation de esprit ba PC esprit ayebisio chaque fin du mois après 4 semaines longolaka 10% ya mbongo wana qui nous sala offrande soko salité. Fabregas asala bongo soki osali Fabregas asali bongo abezola po Fabregas emona maki o eza sacrifice ba de belé bazui ba visa te Fabregas azui visa na pete ngona zone ndima maloba nao olobi ke za recommandation nini mystère o ya Fabregas. Est-ce que Fabregas azui ka ba visa pete? Non, ba être ba sali recommandation aza obligé ya kozonga kende ko beta ko sakana na mystère. Ozo reconnaître pe Fabregas comme maître ozo reconnaître comme maître. Non, aza musicien. Et ozo reconnaître comme maître. Aza musicien. Oui, eza ba secret na ye parce que yebi bisika oyo azali. Eza ba secret na ye kokosa mater musique pose na succès eza na ange de la lumière oyo apesaka succès. Do yende asala ka recommandation mutu akobeta année o c'est lui. Si comme bato bandolo ba Fabregas succès sili to moni bato bazana succès bazui ba visiter Fabregas siko azo ke ne ko se produire en Europe. C'est quel mystère? Voilà. Succès porte-monnaie nyonso wana ezaka na contrat. Mutu soka za na posa ya porte-monnaie ezala magique ezala du bonheur akoyaka kakozwa yango na contrat. Succès mutu aza na posa abeta ayokana ezaka na contrat et puis contrat ba respectaka yango soko respecter yango te okosila ndenge misusu basile mais bato su ba yebisa biso to yoka ndenge baloba ndeko Fabregas maestro ndenge ka osenga Fali pardon succès nyonso ekenda c'est spirituel aussi? Non wana esala makate mutu azata ko ikozwa mutu succès agence ya solo PSU oyo koki kotinda mbongo na yo pe koli na yo ekomi joli kitoko pe ozwi yango agence transmaritime Luanda Kinshasa oyo ya PSU Lumbela Miti Service le patron en francs suisse makila ya ba patron awa masolo ezali mobimba na agence transmaritime Luanda Kinshasa bazali kosala ba transfert ya ba mbongo montagnoso na prix mukie pe kotinda bakoli basalaka pe vente ya occasion d'Europe Suisse na Luanda Bairo Oji ayenda awa na Transmartine bapesi pe lisusu possibilité ya paiement na Europe donc
donc ndeko Aponi na Luanda bafuti na poto oza mobimba. Soki ozali na besoin na bango okoki kozwa bango na ba numéro ya téléphone oyo 0041 77 556 03 48. Siège na bango ezwami na Suisse, Paris, Lyon, voisin ya Suisse. Non, c'est trop fort. Awa na agence Transmaritime Luanda Kinshasa. Oya PH Lumbela Miti Service. Mosala esalema kitoko a moyen temps po bango professionnalisme nde efandi awa. Eyokani Nako yebiselo moko lelo. Ngana pesi yo porte-monnaie magique chaque jour aura $2500. Ils ont un contrat peut-être il y a une année. Nga mutu na banda ko tika mbongo wana jamais esprit akobanda ko tika mbongo wana c'est leur contrat au bosini ne parce que azui offrande na ye o ko pesa to apesi yo condition na ye oyo apesi senga ki yo sali petit contrat ko si les peut se disparaître. C'est la même forme maintenant succès sur aux il y a 5 ans 2 ans 6 ans parce que succès soukaka na 10 ans après ezalaka renouvelable même na porte-monnaie et soukaka et peut commis musicien bazana ba contrat ya succès lelo na musique na soi Congo bazali pour le moment moko uti kozwango yango na ebisaki wazana contrat ya 7 ans akobeta na mboka o d'ici là soki abimisi na kozwa numéro no na koyebisa yo musicien ni na kotuno musicien ni nazobeta d'ici là akobwaka kala mingi te akobwaka ebo faire rigola position ti China mupanzi kotanga otangi mingi bakomba ba musicien tandis que nazo peso ba explication eza claire si je na ngeza nini lelo eloko na yeli tolobela comment mutu akoki s'en sortir na vie na ye comment mutu akoki gagner comment mutu akoki zo oza nango posa na bomoi na ye c'est ça balobi eloko moko boye fali aza na 32 ans abi aza na 32 ans est-ce que il y a succès? Est-ce que ils ont l'euro moroboye parce que ton lobby que monta 7 ans zobima mais fallait déjà 32 ans de succès dans le monde spirituel la que yo mon aroé sapso marabout austral est-ce que c'est vrai fallait azana succès moi à longue durée succès à 32 ans oui la mystique ils a raté 32 ans de succès ils a raté c'est impossible sauf que succès à musique et ce qui n'a 10 ans mais ça renouvelable après 3 fois 4e fois ils ont raté. C'est la même forme maintenant porte-monnaie au Moutaling Kozwa. Ce cas zui et contre Sili et c'est disparaître à Koki quoi renouveler pendant 3 fois 4e fois ils ont raté. Le succès sous Karaka Kambala Misatu Moutakoy Kozwa. Na barti seigneur sauvement ngama au sur l'abso cœur ouvert. Barti so lelo ba opesa vraiment lumière na biso ya Congo. Ozomona te ke ndeko fali pupa azamuto lelo pe tokobwa kele ba fleur o lelo lumière ya Congo ezobima na musique pe à travers yé tandis que ba misusu nanu babimite. Mais est-ce que lelo pe okoki ko pesa témoignage mo ke fali azo memape makambango pe ya musique ke biso pe ba Congolais tozana fier toza fier ke tozana artiste musicien songolo. Oui, azo mérité yango parce que azo simba principe ya mystère. Voilà fali. Oui, azo simba principe ya mystique. Mystique o ezo linga azo sala yango akozala toujours likolo dès que contrat na esili soki akolinga ko renouveler c'est facile. Donc beaucoup vraiment on a produit parce que Aza vraiment très fort a ebi ko respecter au esprit zolinga akozala toujours likolo et loko na linga ki na soulever les sous ou ezali capital na ekolobe loko to bengi la distributeur de monnaie magique la distributeur de monnaie magique ezani mutazozwa bomengo mbala moko na monta oya lingi et bandi na $100,000 et ceux qui na $5 millions. En retour et ça na retour ce qu'on a force de l'énergie négative ce qu'on a force de l'énergie positive au ça l'offrande et puis c'est tout. Distributeur de monnaie magique ezanini bisika nyoso mutozali soki oza awa yaka naza awa pour le moment na kisasa boya te wana aussi ça on a suka na tunoka ba mituna nga rapidement et lambo olati oyo to monaki pasteur Denis Lesi oh le loza pasteur oh le loza pasteur tango tala pasteur Denis Lesi na ba musicien ayaka zalaka na bango ba conflit pe kaka ye epai l'autre otaki komona elambaka oyo lati pa lataki yango ya noir eza ya bande ko na biso ya catholique na yebite eloko nini oyo o détesterait pas Denis Lesi tango talaka ye
au monde peut-être maloba o non soya bimisaka et surtout les loba comme benga pasteur pétage. Est-ce que père zo la paix? Ah oui, la biso pétage après jour parce que on a mon oh lobby qui va perdre de famille. OK, na biso sérieux pe molo pour na dernier laisse jusqu'à moi. Tika na yo. Il y a comme le rôle musicien parce que au moni succès au bazouaki basalela ki tango esili. Faut que ne ko renouveler peut-être au renouveler plus de 3 fois ezalaka te tant 3 fois koki 4e fois ezate faut oluka au sala ozo sala ba mono pona vie. C'est retour oya et pas Denis les retour oya. Ce qui contre sili retour ya kate. Et koyate. Mais le comment na bandimi jusque là bazaka na église. Atika nango baza gagnant parce que azoki yango na contrat contre sili espoir tikelio soko lingo renouveler ce que sili parce que ba renouveler yango 3 fois plus te sukaka na 3 na nyonso na mystique. Je te dis ce qui est vrai na yebi on azoloba tika ko bungisa na zolo la distributeur de monnaie manger. Je wana ko loba na suka na tuna ka ba mituna nga on tuna vrai ou faux pasteur Denis les César basé ya conflit ya Kofi na Fali. Conflit à Kofi na Fali Denis les si jamais ko ekozala na kati parce que c'est du mystique. Ozolanda na zo biso ya solo. Eza contrat o eza na problème spiritualité. Ye Denis les saroya au sala na ngoni Kofi tangu Fali azala pas Kofi. Ye Denis les azala ki ya beta na quartier latin. Wana eza makambo e concerné bango ba yebi dimension nini ba komi nango. Tomoni Kofi Olomide na béni a l'issue ma belé a béni a tient na poche a le big guerre aussi là tant au monde Kofi na béni les lois que quoi encourager pe bande on a besoin que beaucoup de morts bino pe ba maître spirituel est-ce que Hermo Bofanda raté qui était boloba qui était to la qui ça au baloba expérience na biso pour na guerre pe à STC là tout monde rabino boyaka na tendo iken ngo zo ça ba portefeuille magique au kosungande ko na ba maladie spirituelle est-ce que vous pensez à péter pour na Congo d'abord comment na Kofi Olomide na katia Goma et na Beni et ça Lioni na ko ebisa e loko moko lelo otika nango Beni ils ont un problème politisé ba yebi mama gui basala rapona ko gagner au bazana ngo posa mais na ko yebisa o ato komi lokola ex président de la République au Aleka mbongo nyonso azana ngo un jour il aura 1m80 tout est vanité bazali ko bénéficier bazwa mbongo ba gagner ba vie ba sunga famille tandis que makila ezali kotanga tôt ou tard nzambe akopinir bango parce que bazali ko noyer ba karma na bango ozolanda mobutu aleka wati atika o atika melelo tout luka famille na omona bango susu ba comment disparaît parce que bazo futa loi de karma au papa sala qui a mabe na mokili. Vous comprenez? Loi de karma existe. O nyonso bazo sa na beni bakofuta yango. Dernière question ngeza to mona maman Karine Mokodzo ata awanda ko sambela na église de combat pa ya maman Olangi. O ayaki vraiment couper sa moi témoignage à vie na mais liloba mone maman lobaki ki alongola ba zemi ba toso ba interpréter yango lelo maman pour no longola zemi yango lelo Karine azobota te. Est-ce que spirituellement maloba maman mso alobaki ke kolongola zemi? Est-ce que c'est normal que azam maman pesi témoignage na déjà tant yo yoka ki liloba wana maman mukolo bongo akomi na bana ebele o azolobaki na longola ba zemi? Est-ce que sur le plan spirituel c'est normal? Non, c'est anormal. Pona ni na oyebisa mutu o asali mabe pona mabe wana esila to alimbisama ezaka te ko koloba ezate ko koloba na réseaux sociaux non est-ce qu'au fond de ton cœur motema oyo ya yo est-ce que ozoloba ngo sincèrement tozokosa parce que bazemi musu batu balongola batu bazobosana mutu zemeza mutu atana eza un mois mutu parce que se transformé comme mutu oyo bomina libumu est-ce que yebesika amina ezali eza esika malamu to ya mabe soka zo sala réclamation na ye est-ce que ozo comprendre que
problème iwana eko causer beaucoup de problèmes parce que ekoki koya même mitina sima ya bana a dévoilé même à l'objet que alongola 7 zemi. oui 17 hein 17 17 maman ya Karine Mokonzi maman Charlotte est-ce que alongola on a âge nini pas comme on a 17 alongola on a âge nini abanda on a âge nini parce que tout ça la paix intellectuelle vous comprenez mutu bien sûr na absolument une âge mineur azalaki na une capacité kako ke longola zemi plutôt peut-être tant comme mangeur ndia ko longola zemi or ménopause ya na âge ni 45 ans chez le 45 ans est-ce que yé maman de na 2 mois hein na 2 mois to 1 mois chaque mois banda ko longola bazemi chaque année non bablo monsieur za ba mensonge pour na koya ko laver ba mabe oyo sali na mukilité o sali batu ba mono nde tobongoli motema non tous à la sincère zemi soko longole ngo mutu moko kaka eloko moko ekoki ko sala ke esokola yo ezalika ko sala bolamu ndeko nanga on va tenter une expérience na yo soko zu ya mukie sungaka batu ils ont un adage en français, la main qui donne c'est la main qui reçoit. Oui. Sungaka batu na muke ozwaka okomona ndenge ekosunga melayo. Wana soki na ngana motuna na lingi ko continuer na marambu ya distributeur de monnaie magique. Magique. Distributeur expliquer ngo malam parce que to comme déjà en souka. Distributeur de monnaie magique ezanini. Pour na tiki téléphone musika. Eza na client moko pe auti kozwa ngo ya 2 millions azana Canada. Distributeur de monnaie magique bisika nyonso ozali somba valise na yo pour na énergie ni to kosela ngo. Ezaka mbongo te. Prenez exemple, Nazana pour ça $1 million, mais Nazana est l'autre côté. C'est pas un problème. Yokuna sombara ka saki na ya pamba na celle de table ya ko somba ya sika. O mutuna no salélité. Benga perzola, mon numéro c'est plus 243 89 24 155 91. Plus 243 89 155 91. Benga perzola autant espérance. À tous années l'autre côté. Perzola et là on elinga aussi ça rapidement. Est-ce que Fabregas a aussi un musicien qui ça? Wana ezali secret ya motema ya mutu. Wana na spiritualité en tout cas ce qui na comme koloba bongo c'est que na ngina marché mo. OK. Wana ezam. Benga perzola okozwa distributeur de monnaie magique osombi valise ya monta ya mbongo oyo ozali nango posa to saki. Obengi perzola oponi énergie ni no lingo zolango. Soki olingi oyo okondinga condition na ko sala yango. Soki olingi ya sans problème, je peux t'aider. Ata mutongo za chrétien ko sala. Équipe akate. Ezo ki pété. Mutu nyonso azali na maladie ba cas spirituel. Je dis bien ba cas spirituel. Le baba kanyonso. Et lobité que okende ko longola zemi na yo ba trompe to matrice baby ba kati o epo perzola lobaki na ko bota. Ko sala ti. Je vous dis ce qui est vrai et ça impossible. Place ici comme moi on a fait d'akasi et baby. Mais ce qui est un problème spirituel, et ça un cas spirituel, problème familial, ton entourage, moi je vous dis ce qui est vrai robota. Succès est le comme même yonde ozabo na ko zoa pour na tiki yango. Na pesio prière na pratique kende sala boy seme boy zongi sa boy pendant une semaine okoyoka tinda pe bangote ba bongo la pe mutema étant que ba vrai croire nyonso na za ko lobelo za na des énergies qui fait vivre le monde. La force de l'énergie négative tozali komona directement ange de la lumière na négativité azali ko pesa mutu na o azali na ngo posa yepe azana posa ya o ya rozana ngo posa. Les biso africains tozo rambo et spiritualité mais na ba européens ça tes alliés o ngana sali chamanisme mais ya ba européen ya ba asiatique pardon ils a kuna mena au blocage ka Afrique au balien famille tout le monde en Afrique mais mundele jamais to ka loba o nazana problème spirituel o nazana lien famille mais il obamaka en Afrique pour na nini sika na yo batu bazé belé na poto bazo souffrir mais bazana poto bien mais oui au monde na même ba chinois te zo même batu te bazo ko luka po bozalaka okena ma belé bazo attaquer ba on a poto ezaka parce que ba africain
Ba culture na Même biso. bato ya mindelo zolo baba ya kapi akoluka. Omona ba même na ba ville te. Omona bango. Et puis na ba mboko na bango baza ba pauvre yango bazo koluka ba gagner. OK. Vous comprenez? Le mutoyo ceux qui ba kata ba trompe au tika la robota te. Ceux ko yebe za cas spirituel na kosunga yo. Ozana maladie o eza spirituel na kosunga. Ozana posa kozwa na kosunga yo. Nazo soulever loko moko ya suka pona yebi ke te comme na suka. Batu bazali koleka na plateau batika kokosa batu o mangi o nga na sala ka bukoko na biso o nga na ye mangi noir ceux qui mangi blanc ceux qui non nyonso wana to bengi yango mystique pour être mystérieux faut ça la déplacement ndenge na yebisaki yo ya esprit et qui ça la visite dans le monde astral sur comme un exercice wana c'est par là au comme mystérieux ndenge ndoki azalaka ndenge nganga azalaka ndenge magicien azalaka. Pour nous ça, mon numéro c'est plus 243 89 24 155 91 plus 243 89 24 155 91. Nous tournons sur la difficulté. A tous les gens qui ont été pour ça, mais il y a ceux qui ont l'esprit basengi, ils sont obligés de récompenser. Ceux qui ont la force de l'énergie positive, ils ont procédé aux gens sans condition, sans problème, je dis bien. Et là, on a s'appelé pas Père Zoloza très posé et là que ça m'a qui va père de famille parce que tout ça aventuré au Mimona, ils ont dit mayango aux maîtres spirituels, na sur balandi partout. L'ité à nini ou bien l'eau ko lendi sabatu na minute yo ba mona ke passage non parce que ngana bando ya ko zo mingi parce que ngana na chrétien mais bande ko mso pe bazo bunga banzela o bazana besoin o ba croire pas ya bato to benga ba maître spirituel d'habiter liloba na ya suka pour na battre la tête to landa ki père zona parce que émission eza maman émission parce que marambo e bimi awa faut zapper comme muta sens pour nous comprendre. En gros, déjà, moi j'ai compris. Je te dis félicitations, puis merci. N'habitez au Kolobani, n'a pas fidèle internet. Excusez tant aux Kolobozali chrétiens pour aux hommes de christianisme. Mais si on a besoin de pasteur, bâtir rabino bayaka na bango. Ayo kozoro azana ngo pour ça na église. Pour zo bandimi. On appelle Denis Lessi déjà. Pour bazo bandimi. Denis Lessi. Bango nyonso. Dans l'église na soko mona subatu. Parce que contrat ce que sili et sili mystique et zabongo. Mais je te dis ce qui est vrai. Bah là ouais intéressant. Ouais internet c'est linga ande boy ba vérité ozobi. Nazoloba très posé. Pour na ko minimiser mais nazoloba. Tant azolo luka succès pour bandimi basili. Parce que tant wazala ki na yango. Ya ba no toni sabastade. Oyoki onazolo ba recommandation eza recommandation il est maintenant temps ya mutu oyoyo azu recommandation na. En tout cas merci. Moi c'est Père Zola naza suna matadité nazo koma na mbanza ngungu parce que na sali centre kuna nazu bana bazana na basage pour na ko former ceux qui te sisi na osala une année 3 mois après nazo zonga siko na ema ko fanda susu na kisasa pour na ko zwa susu jeunesse na encadrer oyo aza awa aza partout aza na posa tinda mwana akozwa initiation ya chamanisme pouvoir réel. Chamanisme linkoloba c'est la communication au monde de la mort et le monde des vivants. Mutu o aza na capacité à kosolwana be esprit ba o ba kufa. Mon numéro c'est plus 243 89 155 91 plus 243 89 24 155 91. Vraiment merci de ko journaliste naza vraiment mon invitation. Merci beaucoup Père Zola. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était là le Père Zola. Je pense que Père Zola le popo teni ça engage que son auteur. Donc maloba o alobi awana puisque bino pe bomona yango boyoka yango parce que quand baki ke nako yeba ce qui Père Zola vraiment à la père de famille parce que c'est un homme sérieux. Nena monier parce que il est responsable dans ma propos nyoso zoloba azo takine batute mazoloba parce que batu misu bayaka na télévision pour na plaire bat mais Père Zola nga vraiment naza vrai chroniqueur vrai journaliste na tala déjà mutu na kati vraiment quant à moi je vous dis merci na Dominique Mulumba Kankou merci aussi na mutu azotala ngai na Canada Jonathan Ngondo et pourquoi pas couple idéal ya ser na ngai Karine Nzololo na Liberté Closet mon papa Joe Lili Atala. Merci aussi à Magic qui était là à l'assistance. On se retrouve à la prochaine.
numéro ya Père Zola wana na bito ko bandela ngoso parce que bato misusu mona avec une émission na moi kati bandela son numéro bato ba ko ba contacter même na WhatsApp même na appel non. Mon numéro c'est plus 243 89 24 155 91 plus 243 89 24 155 et puis 91 à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Restez branchés sur Film News. Peggy Titan, le Parallélo, votre humble serviteur. On se retrouve à la prochaine. Bye. Personne m'a connu, le monde est quel bien. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Jideli Mokonzi. This is London. This is London City.